na mekana ko solo na bino bino bolobi bolekinga na mayele bino nde bosisa ba université na mokili momba bino nde bolataka ba cravate na ba veste nga na lati na nga varel na t-shirt na moi montre linette na ngai ya miso mpo natalaka bino bien lelo bomemi mboka wapi makambo tu sacrifice ya bo jeunesse na ngai sacrifice ya musique na ngai o na bana kolesa papa na ngai tina mama Vero akufi na moni place bakundi ete à cause na s'engagea spirituellement pour na koyebisa bino ba vérité bino ba ibobone ko finga ngai boketu jaloux pour na kena ko defa mbongo na famille Tshisekedi ya Mbemba ya Vital Kamerhe donc ba Vital Kamerhe na ba Félix Tshilolo na ba Mbemba bangonde ba botamaka na droit ya kolia bomengo mbokana ko exterminer peuple wana ko piller sous la mbokana bino ba ibobano finga ngake boketu afingaka mosala na ye ko finga bino bato bozo diriger mboka bomemi lelo mboka wapi mboka la bomemi yango na niveau nini nyoso ba papa basalaki nyoso ba papa babundaki ba papa batikela biso héritage unité Mobutu atikela biso unité bobai Mobutu dictateur il faut kende dictateur abatelaki mboka pendant 32 ans dictateur abatelaki sous-sol na bino maréchal Mobutu mona mama yemo abateli mboka na bino 32 ans asangisi bino azalaki na ba 20 ans 25 ans abundi bitumba ya munene po bozala tata moko mama moko bozala l'école moko sikoyo tango dictateur ake kokufa na Maroc Mobutu a koufi na Maroc, ça fait 27 ans aujourd'hui à 28 ans aujourd'hui. Le lobby nous va démocrate, république démocratisée. Bosi bolé la démocratie, besoin démocratie en haut, bobongi la démocratie, bo évoluer la démocratie, bo expliquer ngai. Mobutu atikaki biso, atikaki mabele wana Kagame a kotate, Museveni a kotate, Burundi à côté, Kenya à côté, Monisco à côté, ba piyambo kate, ba chinois ba côté na ba mine na bisote, bendie ba multinational lelo, ba zawana, tango ya République d'Isaïe, ba tekala ki jamais kokota, kopiye mboka landiki baza kopiye, koboma ndenge baza koboma, maréchal Mobutu na oya sukaki, na place ya sukaki, atikeli bino lumière à salibno barrage à Inga. Est-ce que après départ à Mobutu bozala ba courant na ba autoroute na bino na ba national na bino na ba balabala na bino? Est-ce que 30 ans aujourd'hui il y a occupation, il y a esclavage, il y a colonisation? Oh Mobutu asala ki bino bosala yango ba démocrate ta république démocratique, ton mensonge, grand manipulateur, faux pasteur. Mobutu atiki barrage à Inga, symbole ezali, maréchal Mobutu atiki, ata po maréchal Mobutu atiki ata moi palais du peuple, maréchal Mobutu atiki ebele, banda kotu maréchal Mobutu atikaki na Gombe, teki